Jésus leur dit, allez dire à Jean ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, que le boiteux marche, que le sourd entende. Moi aujourd'hui je témoigne la gloire de Dieu. Merci Seigneur, alléluia. Aucun problème n'est propre, que le sourd entende. Moi aujourd'hui je témoigne la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Et Jésus leur dit, allez. Bonjour, 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 bonsoir. Ça dépend de beaucoup de bino. Et si vous allez na carte son père TV balobi, Nicolas dans un système ils ont sourd, ni les autres sourds ils ont banate balobi hein. Bon s'abonner massivement na carte son père TV. Bon s'abonner vous n'allez jamais dessus. Son père TV le barama le peut-être son père TV kotara kaka et baba vérité ni balobi te. Pour ça on a la vérité, pour vérité ça la kamalamu. En tout cas, on peut s'amoter dans la Justin Zengo balobi, il y a Justin Zengo papa na Borega. Parce que mbote na ngana muto zo filmer balobi Patrick Balox l'artiste na pese mbote et c'est gaza na pese mbote na batu nyonso o balinga biso ato na kasavubu to e kotambola pe kotuna na yo kanga ba mafiekele na tournage na tuna bango. Après les gens qu'on a bango, makambe bini et belé pour na bango baso raisonner ndini to conseil ni ba ko pesa na famille pour lulu pe na veuve oyo pour lulu atikeli biso ba bisou na bino belé en tout cas bozala brancher scotché cimenté na kata son père TV na mona pesi sou mbote na ngana wanga wangler babi wanga wangler na kata Paris babi wana manager na kata France sikoyo dans son manager son père TV à partir musika. Merci vraiment pour la nuit sur ça na pour na biso tinaka bongo de moi. Merci déjà pour appel ça qui nga bien tinaka bongo de moi na pesi bombote sikoza na pesi sou mbote na nga na vient na ngai Germain Mondo na kata ya Paris, de wana sous na moni Livano, ya Livano Mondo, mo kondi babi le seli niki ya basuku nyonso na kati ya Grigny na pesi mbote sikozali na pesi su mbote na nga ebele na mama na nga Abiba mulele babi béton motema ya solo béton na kata Paris na pesi mbote belé na pesi mbote na nga na Elisabeth Shungu à partir ya Suède na pesi mbote pegile lobina babo ya basambwa a suivre tozana bino kaka na kata son père TV to kotamona na barter moko boyoka avina bango son père TV so kende ka pona koyeba avi ya bandeko ya pululu oyo pululu tiki na pasi oyo pululu tiki na mawa. Quant à moi on se retrouve après. Tale loko. Oli bon point. Angale kale kine ndenge musu. Yelo ngabe. Na tale loko yo lebeke. Obe chikarkin nanga. Jong cha bandele liana boy pa na liana de. Ndame sala bongo. Ndame sala bongo. Boko sala kubulia no yo. Keba kuna. Omboni. Coupe. Attention. Tchacha. To kuta na Jantini Mbaka gouverneur. Oh Jango. So to kuta ne to kepa ministre de finance na ye. Jango. Au salaire qui est en hôtel de ville. Ma chambre comme chère. Jésus leur dit, allez. Son père TV quand na lobaki to kotambola na ucho kanga acteur na bino bolingaka mingi lianza lisofote oye muka lobaka yebi muka sisa wana yeyo awa boni lianza. Ouais, la moulante avec Rabi pour ça là parce que deux ans a un problème à micro qui mieza boni na dangu Zambazo batela to potela na 2019 to makasi. En tout cas balandia son père TV ba yebi e bandelia son père TV en tout cas mutapuya makasi et puis nazo continuer nazo profiter na moment na senga merci belé lelo son père TV 10 000 abonnés ça il le va nyoko lo va son père TV na lo bani babaka biso mon to bagay saji ale bon alors mais avait dit mon bout monta linga moi na bout à souffrir son frère za moi na biso moi na ngai donc le cas que le bien ça vraiment merci beaucoup toza les soucis na problème moko ya Chico Pululu moi ba rumeur ezo circuler que Chico akufi et bini boye so ni boye conseil ni pour ma commande souci ba lobeli yango conseil ni ko pesa ma famille ya Pululu et puis ko pesa veuve oyo Pululu la ticket biso
ngana ya mingi ngalo baka mingi na parce ngana muta zamba na zonga mingi na masese ngalo baka musosa ko faire confiance zonga souté alors la vie continue baba tikali baba nene ba kotambola parce que nous on va nous montrer que l'autre de ça les erreurs pour na biso bon le musumo ko ko faso ce moment on continue ka bo arranger na famille faut ba yo kana toujours na bon ko se premier liba arranger baba les salles c'est là en famille ngana c'est que makambo ezo le kalelo et ça raté faut tout le monde là ba mon sur ma famille avant entre famille ba soli entre bango parce que si normal ana ko bateke ba fanda ka tout le monde ma boye oh ne ça ki boye mo place afandi mon limon pe mana ki mais sur na simani mambo ça toujours mana mon famille vraiment j'ai internaute na si boyo qui conseil ya lianda lisofote Ridi on peut ça va mbote ba tuna au moins quelques mbote moi ça ba sali citation et ça la bien pas na pesi mbote na ngana bando retour balinga lisofote partout dans le monde na rife boss petit frère pour na patrie des États-Unis mbote belé na ngana dudu bolalo na ni romi mama na mama social ça dans les tulia na robo sa bino jamais te zo manga sa jampi monga Fredi Mayemba na boso noté maître pendant na Afrique du Sud Aïdor Bokwala Aïdor Bokwala maître Ricky Michel extrême crime sur le scène vient na Jean le Mérita Jonas Mathieu maboko mbongo chikita Congo ba tout balinga partout dans le monde et puis son père TV 10 000 abonnés vraiment na fier na ngo na Boni Lianda TV. Ouais, ça va demander son. Mako zo be ngala tourner te. Atoka ba balanda Lianda TV bo s'abonner massivement la Lianda TV. Ngabe ayende mdabe ngane ngate na tourner. Pour le bande Aminata ya asunga apuya kaye. Et comme le tourner Lianda TV ngai te. Non, le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi tout ça? Ça 2020 babito to abandonner les gars 2019. Voilà. Ah, bino boyo. Merci. Merci cher internaute de continuer. To kama kanga quelque artiste baza awa. To yoka ba vina ba papa makambo ezo surkile na kati ya na biso epi na kata RDC ba wiki chasse ça ko zika veut dire ça y ko zika et na son père TV ba bezo soit ni les autres choses na te assure tout ça kaka to continuer. Jésus leur dit allez. Cher internaute quand on va qui te solo ta artiste na bino bolinga mingi ana minute to zana Marie-Jeanne Bololé balobi pese loko oza loko pesa bord balobi na son père TV ezo soani ezo so ezo manate ezo so kaka Marie-Jeanne Boni ta compère tout ça la biso boye parce qu'on n'a pas de micro ça très bien hein ta casse n'est pas monde Marie-Jeanne son père TV il a qui bana 0 abonnés les autres son père TV 10 000 abonnés il va venir au colo va prendre son père TV. Son père TV n'a pleuré on a 10 000 abonnés on a 10 000 abonnés n'a pleuré félicitations du Colombien, ces abeilles félicitations. Son père TV tango jo banda biso yo na miso na maboko na biso abelo biro bia wati et vous méritez kasita lelo 10 000 abonnés et zampenza moto mako ya ko féliciter impose a moto abato kisa bolo jabolo tanga mbango zana bato voilà yango moni bato na biso bafani krebe na biso bato s'abonner massivement bafani krebe bato s'abonner massivement na son père TV pour bojo mona bato divertissement ya bien bojo seka agogo bojo seka mpa kuna e makambo ni moto ya makambo bojo pisa makambo yango epesi pe makambo vraiment na son père TV na sine bolbaki ya moto tika la be ba no ba ke ni buto mela ko samedi foto bima samedi to bima na obera ba oya ngai oya ça même pas que ça va oya voilà ça ngani to ba ebo tiebo normalement na son père TV quand le tolobaki to ça moi e makambo ko ça c'est ils sont kele muke balobi ke pour la salle qui boit, pour la zone qui m'a pas salle qui boit, qui boit, voilà les histoires qui s'attendent. Conseil ni le ko pesa, ma ko kwa Zolanda yo j'espère. Conseil ko pesa famille ya Pululu. Après lui moi na bango na ba numéro zo le kalika mama tato zo le kalika. Conseil na ko pisa nano na mosi ya Pululu. Koko na ko pisa yo to. Thank you mère. Na do pisa yo to mosi aza moto ya garda ka silence surtout moto mosi ya kufa mobile bibelo bi garder silence moi je combattre pour vous yo komi ko bunda nesika njambe mpona nini presence za ya njambe makambo jo sa wana bakokanga yo ndoto
bakokanga ya ndoki mpo taotao na monoko soki eleki na yebi te to mpe mokuya mpo biso bamanga balobaka te soki basukoli yo te mobali akufi mokuya wana elandaka soki ozala na losamo na oyebi te paster akosukola ngai soki paster asukoli yo ojo te yango na ndenge ya ntembe libobe ekolanda yango otia ntembe te ezala kuti okei mpa basala nzambe na ndenge ya malamu na ndenge ya ogei te evantale te violeso te ete mpo yo moto otikali na monima libele okokufa te na mokili oyo bongo te zala na kuti oyo balobaka embre zala na embre mpo toyebi na bulu azalaki na bomoi kasi yo ozalaki embre te kasi ntango mobali akufi zala na embre te ete bato bayoka yo mawa yo moko komitiaka na ntete bato basala to mpe ndenge nini mpo okomi kopesa bato nkanda na bato oyo balingaki baya kosunga yo bakoya mpe te mpo olekisi moto oyo akufeli mobali sika na jongi na voie normale moto oyo akufeli mobali aza mwasi moko azalaka na badignité na ye okozala kolobaloba te po toboyi te tosambela me bokoko tikala bokoko histoire basonza yango te okufeli mobali ozolobaloba ozotalatala ozosadi n'importe quoi eza vraiment bien te omona nanu te mpo oyoka nanu te mama moko boye akufela mobali fami ya mobali bazwa biloko nyonso yo tikali mpe na bapriere na yo nzambe mpe ayokema mpo nzambe ya nzambe baorphelin bana wana batikali wana na yo mpe femme veuve toyebi kozwa na ojo mpo wana ogene mais quand même soki oza veuve mpo eza facile te mwasi azalaka na susi makasi ata aza moteni mais mwasi azalaka na koleka ata mobali oza mama veuve ezala calme luka nzambe akota likambo na yo tika babiloko wana bafutilité mosusu osala wana ezosala bien te parce que ezopesa mpenza bato kanda na famille ya mobali eza kaka te en tout et pour tout toyebi mokili oyo mesana yango koloba yango kala bakongole topesa bango ka une semaine plein amsu deuxième semaine kambo epoli nango esili mpe eleki nango bakokanga oyo bakosala de n'importe quoi bakosala oyo nyonso elingi basala mais après une semaine mpe 10 jours likambo esili eleki mpe eleki kongole esili azongi mpe normal nyonso baloba na bino mpona pulu azalaki mwana na bino ntango mosusu boyebi na bino mpe liwa pulu te ntango mosusu liwa pulu ewuti kuna place kaka alalaki place azalaki na mwasi na ye bango bayebi liwa moto ewutaki na nzambe oyo aza likolo alors botika kobetama mabaku na osenga bano bayaki wana bosoki bosola mpe na ndenge ya bien esili bayaki kotala kolela papa bazongi na bango kimia ekota o mabota ya pulu batirema wana vraiment eza bien te poso kobolanda poko boya kobeta ye mabe boya obomi pamba po makambo osala esepesa monde entier te mbote na bato balingaka o mingi balobi mbote na ngai na titi na lilanga balobi mbote na beverly nzuzi mbote na ye félicien yoko ebongo ma nicole na biso bandeko nicole bishisha motema ya félicien balobi mbote na famille bonsange mobimba babi bino nde makambo teni bonsange teni bonsange bapara australien ye na sine ilanga en tout cas merci mingi bongo balobi kati boto merci mingi na nyonso osalaki na ebikeye moko na nakomi na terrasse kunaki na lopori mais bozala lokola mpe kati boto akitaka na kina telemisi mo abord po eloko ekota mpo mwa mbongo akoya be nakitalanga kini na mbongo te mpo mwa terrasse mpe ezokota mwa restaurant mwa nini ezokota esala mpe kabe babi bon séjour na lele anniversaire chose délisée monsa pembe na Paris mpo babi yo nde moto apembe na Paris quoi bongo na bosani te Janine Boluwa Boluwa balobi wana ndeko itindela eme motema Jenny basinga boyoka sikoyo biso babi bopela lokonde fa P4 babi ya de yingo mama na made bongo ya ni marimbo le sac ya de yingo merci na moni vraiment ma bibi ayelinga vraiment super wax ayeli bubu super wax merci ma bibi bon séjour ma bibi vraiment aboti ya de yingo na kin merci vraiment et na lobi ma debo donc salaka ndo lo bakito yoka na ka fanta ndeni na bo signeka esala et puis na bosante basé mbele na bi agence eza moko G3 service ya boss ndola no ngoti na mbongo na fudi so se pele longo yo tindika mbongo sombela yo atindeli po eza na eya la 38 G3 service ba onyo so balinganga balobi fifi bolili minus makati pongo ba go bizu na bino Chala tona so to landi ba je to lala awa ali boso kita panda chala Loso Coco donc voilà Francis Dikano ma boko banque basebele ba bisou tozaka kaka tozotambola à suivre.
Et Jésus leur dit, allez. Son père TV quand est au Lobaki, son père TV, Ezo Souani, Ezo Soua, Ezo Ebanate, Balobi, abonnez-vous massivement et pas son père TV Balobi. Moi, si on y a ça, vous prenez Inga, vous prenez électrique. Ça veut dire que vous prenez électrique. Donc, abonnez-vous massivement quand est Zalaka. Tu as quand même pour Aloba, un mot quand est Zalaka, la carte son père TV, ouais, bien, Aminata, son père. mapekele chaîne na yo yanga chaîne na yo yanga oyo bandaki yango na 0 lelo tosali 10 000 abonnés okoloba nini mpo na chaîne na yo son père TV? Ouais, premièrement il y a Liboso, félicitations. Merci. Son père TV coursi 10 000 abonnés. Félicitations que na yo pour contribuer. Ok, merci. Merci lisusu pe na ba abonnés oyo basali ke lelo bakoma 10 000. Merci na bino donc ngala kopesa comme conseil que Aminata pour abonner ba comme 10 000 c'est que ba santé que musala. Donc qu'on néglige musala té. Sala ila ba casting a bien ba gaga bien théâtre pe zala ya bien. Ya onde pousse ali susu ba abonner ba batisama ba comme 20 000 ti. Vraiment. Ensuite de suite hein ba ensuite de suite. Vraiment donc anya sur moi minute mukete bika utina musala za fatigué. Oui. Donc on a aussi que pour la toti kabiso. Donc on a onde kunanga na sima na ye mama kambe bimebele ba rumeur o alobi surtout rumeur surtout rumeur bimebele comme conseil ko pesa mama ya pululu bande ko pululu ye moko ba nani makoko oyo veut batikeli biso pourquoi ko lobane nini na ba rumeur no saison neka siko mabe moko moi rumeur soka zaki mutu mbele na liwa pululu a eu problème vraiment heureusement za rumeur comme conseil na ko pesa surtout na veuve na biso asala pena effort asala pena effort ayeba mobali nazalaki nani pa azalaki na rani en plus omoni na mboka na biso tozala na respect ya bamorte tozala na respect ya bamorte yango omoni bamakambo ebele se pasa abo pululu akufi bien sûr tokundaki mais bobatela mpe dignité na yo wana ezala bien naosenga na famille na veuve na biso atikali mpo na ngai batika na kosala baémission ya internet surtout après kosala baémission wana ezo bénéfice na bango ezala neti nini par rapport omoni tv oyo okobima na tv bien sûr bato bamona yo mpo na visibilité mais oloba nini surtout badire mosusu na uta olanda baémission mosusu après 2 jours awa mais ça ne va pas baémission mosusu na talitalia biloko mosusu baoloba na fallait pas tokundi déjà motu quand même bopesa ye mpe respect wana respect wana topesa bamort oyo bamboka ebele bapesa bamort fo ye mpe azomérite yango tozalaki na tiki biso bien sûr mais babiloko mosusu bakomosala eza mpena normal te mpo na ngai eza mpena normal te donc naoyebisa bango bagarde silence oyo alingi asunga bana akosunga oyo alingi asunga bana akosunga à part ça bakabola mpe bana te basangisa bana parce que baza papa moko baza makila moko donc pululu atiki bana na ye basangisa bana wana ezala bien mpo na avenir ya bana wana te ke basepare bana eza mpena bien te. Ok, d'accord, na Super TV tokopesa bato na mbote quelques personnes. Ouais, napesi nanu yo moko Aminata son père napesi mpe bof nabona ntanga kombo napesi bof mbote ebele esika azali ye moko ayebi napesi son excellence ako mangala de dirblin ya mama Chantal mangala bambote ebele napesi mamari mbuyamba ya kani mbuyamba mwasi ya pembe akotisaka ngungi na ndako te bambote ebele na lion wana napesi jingle sumbiri tekiri na lion wana kaka bambote ebele mauvais parapolo ya mama Eli Mambo Isabelle na kati ya Nantes Isabelle da Silva na kati ya Nantes bambote ebele Pichulingo le père de la charité Trésor Mbambi na kati ya Dallas bambote ebele napesi bambote ebele lisusu na HB DJ Henri Bokechu na kati ya Padama wana napesi ya na ngai ya mokolo na mokolo ya libela na libela Toussaint Bwens na ndeko na ye Makengo Bwens mwana njila solo napesi bino bambote ato napesi mbote ato na mon ami personnel Yves Mo Colonel napesi mbote na mon ami d'enfance Hippolyte Kitoko na mama Laetitia Kitoko
napesi bino bambote ya tro Montana Masweme mon vieux Montana Masweme bambote ebele na kati ya Irlande nanu napesi ba oyo nyonso balingaka maviokele bambote ebele merci son père vraiment dans son père TV abonnez-vous massivement bozala jamais dessus wana nazopesa mbote na bato nyonso balingaka nga napesi déjà mbote na nga na mama Biba mulele balobi béton motema solo béton na kati ya France Paris napesi mbote na nga na ya Justin Nzengu papa na bon regard napesi mbote bele siko zali napesi mbote na nga so na papa Doste Bamboma motema ya mama Irène Moussaki napesi mbote bele siko za napesi mbote na nga na Jeanne Ngoma le grand pétrolier canadien napesi mbote bele napesi mbote na nga susu na Livano babi Livano Mondo na kati ya Grini do balobi le sali niki konza basuku nyonso na kati ya Grini napesi mbote bele napesi batu nyonso balinganga mbote napesi su mbote na ngai na ya Germain Mondo balobi lambala napesi mbote sikoza napesi batu tu balinganga minata mbote en tout cas bon s'abonner massivement wanglais musalaka ko sala son père continue ko sala napesi su mbote na ngana Elisabeth Chou napesi mbote na ngana bato tu balingaka biso Jésus leur dit, allez dire à Jean ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, que le bois qui marche, que le sourd entende. Moi aujourd'hui je témoigne la gloire de Dieu.